Congo Liziba TV, Congo Liziba TV, pour plus d'actualité. Liboso akendako abunga kaka kendako e destination koni oh ya mibale ndenge moko likambo nyonso karaka koloba ndima kaka wi oh ya misato mwa malamu atosaka igwe ngamba kota eloko Mishunga na ebeka na SB na ebie pa te sila bisalo ça va pas dire nana en tout cas wana na ebaka ete oui wana penza na yeba na komba nzambe na yeba ete na yo yeba mishu papesi makambo ozomona donc faut kumisa mama na ye eza bongo na kobota bana nga 5 moi liboso to mseza impoli musu kuluna musu chel musu moyibi musu impoli penza parce que mambo bat bana musu basala o sepela na ngote donc ye penza ke no aocha mama kimia te tola ta voile ko ya ta voile tola ta msoka voile les ata nango la ta na kaka eza na ta nango te eza la ta nango te eza ngolu so epesa mele gloire à Dieu gloire à Dieu yango nde sengo yango nde sengo to ba yo kota bakuti baba mabulu banzengele banjo tanga ba répertoire na onyoso ba mkuti mabulu manzengele ba yo ta ba répertoire onyoso tu ya bata théâtre olinga ta mobali moko ya théâtre olingi 10 5 osangisi aza fifinde banda ka na mbujimai bena dimbelenge bauta penza baluba mboka penza ya kasi na oloba yanga te yaya moi na vie baparcours na bino ya mabe toyebi mambo ebele est-ce que maxi andosa yango na ville nga tokende tokelia na biso na barestaurant kati wana tolia nayebi nanga te maxi akamaka na nga napesi mbote Comment on a mes collègues na ngaza ndumbate ngaza ndumbate ah bon mituna bango sa malamu te bato babandi maboma quoi bato babandi maboma bazo comprendre te baloba te pe na bato nyonso faut mère na bango ayebisa bango nyonso soki lelo nga naza boye eza pona Omar siko bandumba wa kilelo bango mo sala en ligne ba fia théâtre bango sala kinumba en ligne pardon mokili ya mabe na ville okutana nete na okutana ndeni est-ce que ville ka faut ça ville ça aleke na yebi na mambo wana te na yebi ke mobali aza na mwasi na ye aza na famille na ye aza na baleki na ye eza penza propre te siko juste bolingi nini bato nyonso tu bazinga kaka to ndeni ya babi adabi mambo te mais oui yenda oyeba te bo to banda ko tanda bambetu kuna na bandal kuna na banda ko mona bato ba mona ti eza ngondenge ya ekolo na ekolo bato musu babi basepesaka nzoto bazaka bandumba te basepesaka nzoto bosiko toloba nini omoni kisika na bango kikala na nga makambo bango baoninga basala lelo baoforce nga deya na sala yango kala bakomi te biso to tookende bavile wana baotyela opake mpenza mutuka ngo oyo babiju banda na tuti na makolo nga tema boulevard tookende towana mbongo nga tema boulevard ndeni bamisu basala bakinduma na bambandaka kuna amoni ekokita ye asi bakenda asa isu te mutu nini olinga bafinga ye apo azonga isu na mutu aseke mutu yango mpe mutu nezosala bien te po tozobanga nini tobanga leti nini place tobanda okende kingakani se sila nango te kasi yango ta mosusu bamemana mpo na bongo ozomona mutu mutu aloba tonto maka yokanisa bango tika parce que loko osala olinga bafula ye ke Omar akangisa engelo na beta ke swaki babilo musu pe bolobaka estoka nango batu te gelo kimbimbi azalaki de lundi à dimanche
azalaka wana donc ayebi ebele parce que nga pe ba film on peut un musu nando tourner te musu tantôt plutôt pour na yebe ko jouer te yango bande ko tsanga te ozomona na ko yeba te mais mutu vraiment za mieux placé penza yebi penza bakati c'est gelo kimbi parce que yazaki cameraman partout bande ko kende soki alobi bongo sekeza ya solo fonde kuna bavanda penza baluka nzambe ya solo wapi na famille bota nasoya na bino na normal bokendaka mpenza église ya solo dimanche ekoki mpenza okie mpenza olati elamba olataka elamba mpo batala yo oloti elamba to batala suki na yo kabelo to batala keno ngai nde na ye église ya d'accord sa famille bote zolo batimba wa tourner pas là ya mari problème ya linge bele problème ya yo comme non être problème pourquoi d'accord ça bazana au dimanche wana te pour qu'il va soit na kapena una biso kuna somo bon toyebi te bakati ah toyebi bakati te en tout cas toyebi bakati te po toza clair ya Jérémie ba ina no bata Jérémie akotinga ya Jérémie Ndembo ya tonton o balobi ya décor pe décor nana ni susu ya dacosta bon toyebi te comme kana mam ce que ba monsieur Salima mais uzungu muni ba ko lobeli te toyeba ndeni wana nde kimbimbi fayeba ni nani kimbimbi kimbimbi nde fayeba yebi kimbimbi fayeba parce que ya cameraman ya batama na nsima camera ndeti Jérémie aza na nsima camera Congo Liziba TV, Congo Liziba TV, pour plus d'actualité. Voilà, Congo Liziba TV, merci d'avoir abonné tout à Congo Liziba TV. Merci d'avoir partenaire Nabiso, au l'émission Nabiso, la vérité. Au Yvota la Rabiso, partout dans le monde entier. On a fait si nous vamos te belé, balomonia et belé, vamos te belé, belé. Pe bolinga Rabiso. Au Yvota la Rabiso, Nakatia. Congo Liziba TV, notre chaîne, votre chaîne qui fait bien la vérité de Congolais. Et puis merci Soso. Et si qui n'a pas abonné Nabiso, et bon, ce bolinga Rabiso, Bota la Rabiso. Partout dans le monde, c'est bon, mais ça n'a toujours qu'au la biso, mais ça n'a toujours qu'au la Congo, les Ibativi, mais ça a toujours qu'au la peu qu'on partageait l'émission Nabiso, toujours na série Nabiso, il y a complot, au peut la plus, bah, CG, BD, na 4, autre coup d'après les détails, bingi, ou on appelle ça la complot, na pasteur Nabiso, il y a 4, Yamboka, bah, on s'appelle complot, na artiste Nabiso, Yamboka, autre coup de la moko, Yabiso, artiste, il faut expliquer, sur les détails, il y a comment plus pour ça, la analyse, n'a pas pour le bac bien. Parce qu'il y a une source, il y a une maison. Et là, je vois mon papa que j'aime beaucoup, papa Paul Fiki pour FBT Misalande, où il y a maman Nathalie Fiki pour la pêche au mot de Bessie Rosalie, Daddy de cœur, Daddy, I love you too, Daddy. Et dans mon essence, il y a Gisèle et Tati, maman Versa c'est monté, ma prince Giclo, il y a Gisèle Nabiso, il y a Gisèle Nabiso, pardon du monde entier. Et Naboussani Sosoté. Nana Takaza, la lumière, moi si malamu, maman malamu, somba lopangu, on a mbonga monkier. T'as la cause de 3h50, là, au commis papa lopangu, maman lopangu, grâce à EC Pelissa, Nana Takaza. Contactez-nous, tout le cas Nana Takaza, on a TikTok partout, numéro Nana Takaza aux gens partout, pour somba lopangu, aux en a problème. Jeune garçon, jeune fille, jeune maman, jeune papa, somba le par nayo, à $350. Et pas madame Nana Takaza. Super canon, super bien. Là, je vois mon kivé que j'aime beaucoup, Kevin Kamuzuna. Yaya Balé qui n'a pas chombo que je suis posali. Merci Nabino Tourling à Kevin pendant les questions. Déjà, ce week-end, ce 30 juin avec nous, on se revoit des balbars en français. À Dubaï, à l'occasion de l'anniversaire de mon frère que j'aime beaucoup, grâce au jour pour la manifestation de son anniversaire aussi, à l'occasion aussi de mon 10e anniversaire de notre chaîne Congo Liziba TV et Zaka Kano. Tout ça toujours belle, toujours tendance, toujours Kano. Il y a Bijou la reine, Kilimanjaro. Kilimanjaro. Na kai susu ba théâtre na dino ningisa wana no. Des fois té. Bon. Ouais.
ezaka pasi mosala ngo lokola kindoki ekota nazoyeba te bapaster nini bakosala délivrance mpona batéâtre oyo parce que biso moko tokoma kobanga ozomibanga yo mokobi nzoto na nga mo mpe kotrahir nga donc maatro voilà maatro yo monde olobi maatro mawa mpenza makasi surtout mingi na bacongolais oboyokela bato jaloux na likunia eza ya nini yango yo sozolia na ndenge nolia ndenge na kotonga bato mpona nini tokobomela bato kope mpona nini chacun portera sa propre charge vraiment okomanga te nga na okoma yo te mutu na mutu mpe aza na étoile na ye leki aza na étoile na ye bijou nanga na étoile na ye baetufaka étoile ya mutu te yo sozolia lia na ndenge na yo yo nini bato te mpona nini tonana yozela oyeba okalami te jérémi nde mboko otalanga boye likambo nini ma bijou la reine tout la plus banalise ebele oto la plus yo na bino nano bacomédien tolape likambo ya apôtre Joël Kamba mingi mpenza na ye mpenza kobeta sete mpona likambo oyo balingi basali réputation kolobela yango plus so peut aussi si tosala mwa direct ya moke na tiktok oyo tolance susu ezala susu bien lisusu esepesa bato botala biso mpona apôtre Joël Kamba nzambe ya monene ya mboka oyo abandiki mosala nzambe mokie na nzambe malamu voilà il y a bijou la reine tant qu'artiste tant que mopangisa quoi j'espère que bientôt l'oningisa bato oningisa population mokili ebouge mpenza nzambe azwa lokumu amen mpenza ezanango déjà traitement kitoko déjà j'espère que aux actrices ozomona mongoleka na kati ya réseaux sociaux concernant bino baartiste biso tokondanaki bijou la reine hypocrite nter mabe bafingi yo trop topensaki Omar yona bevi bosola sute ngana lobi yango ah bon Omar na mère basola sute atonga mère otomoni video batotia tapa Jérémi Ndembo ndeko na biso Omar Kabongo baza koinsulte ye kofinga ye na kombo bakobengaka na tokoloba te parce que youtube bakomolandela baterme wana to bakana na kombo batelesi bakobengaka ye telesi bakobengaka ye makambo je sais pas esali ko ndete komonake bato oyo esika Omar azwiwaka na fani bota baza koinsulte baza kofinga ye o peut-être ere yo mpo olobaka bamonaka ndeti motema mabe peut-être mpe bato mpe bakondanaka yo comment lelo Omar aza ridicule mpe baincite na kati na oloba likambo moko Omar azalaka pire ndeko na biso Bellevue azalaka pire ye mpenza oyo mpenza mokili eyebi ke non pire Bellevue eza Omar et puis Omar aza tonton o aza tonton moko boye alingaka kimia akolokanga mpe na likambo laka kosala boye te kosala boye te ozomona soki omoni lelo oyo tonton o aza na kati na biso basi ya karaoker o mama présidente na biso Karine Pala na pesi ye mbote bisika aza andima azala conseiller na biso est-ce que Karine Pala azoba bagarçon baza ebele na théâtre aponika Omar pourquoi parce que ase respectaka ozomona mais tie comme na niveau bongo mutu aza na baleki na ye aza na bayaya na ye aza na belle famille na ye na kibomoto na ye moko quand même il faut moins respect zala kibomoto ngo ezozala te pourquoi ozomona ke batu mituna bango ezosala malamu te batu babandi maboma quoi bato babandi maboma bazo comprendre te ti bokoma na niveau ya Omar tonton moko boye sans polémique nayebi te nga na oloba te baoloba ke lelo mpo koma olobela Omar non so likambo ze faut toloba lika changer parce que deti bacongolais babonga na film so babeti omona ata na bare bamituka omona mbute soka basoda batelemi nzela efungwami mpo ni fimbo ezali alors bacomédien mpe il faut fimbu mpenza ezala parce que soki fimbu eza te ozomona bazomatisa kaka bazomatisa kaka dimension ya kindoki ya mafinga ya respect eza te esala ye nga bien te nga nayebi na mambo wana te nayebi ke mobali aza na mwasi na ye aza na famille na ye aza na baleki na ye eza mpenza propre te siko juste bolingi nini bato nyonso tu bazingaka kaka to ndeni mutu aza libre ya kosala choix na ye et puis mutu aza libre ya kozala place oyo ye alingi
Pour na mona te ke Omar aleki alobaki non nga naza naître te. So ba bengi koto akei pour respecter batou mutu le roi Omar. So qui 1m80 so qui 70 quand même ata moi respect na ezate. Abanda te eta tumbola mutu te. Ba tie pe na ba miniature te. Nga na mona te. Ezalaka mamba buzo baka boningaka kokotisa mutu. Eza kitoko te eza respecté. Voilà, ils ont respecté de l'autre, mais pourquoi plus tout le monde a demandé, il y a un amour d'artiste, mais plus, tout ça, ça constamment encore, c'est plus, on a plus de conflit, plus, pas chroniqueur et la famille, il y a incité à artiste, mais le quoi, tu as aveuglé, tout c'est quoi d'abord? Il faut appeler ça bango conseil. Pour nazaka pe wana. Bino na boyoka na ate. Bozo yokana te siko bozo linga mutu na mutu azo linga sala part na ye bo ba mone ke aloba ke lo mona beta ki nzika moko esimbaki or ke bozo yeba te o nini royela bino lobi bino bokanisaka osalika moto ozo zela okanisa biso te mutu musu pa okanisa na ye yo te akoteli yoka mabondeli. Parce que mutu moko te kolinga naza na bana na nga abebisa réputation na ngai ya likamba munene bonga za na mwasi na ye azana ba relation na azana ce n'est pas bien ezo ko arranger te et ça kitoko te bango moko non ba banda na ko yokana nde ko zala bien et puis ba considérer pe bango ba mutu muso azolinga pe ba ndima ye mais ba ndimo ndeni bato bazala na ba ndima bango te yo ba ndimo ndeni eza kitoko te. Eza mawa. Nga kutu mutalo ba tonto maka yo kanisa bango tika. Parce que loko osala olinga ba fula ye. Ba fula ye ke Omar kangisa ngelo na beta ke swaki ba bilo musupe boloba et soka nango batute. Mais pourquoi que ça là quand on a consulté mutu o peut-être porter un plus na kati ya chaîne o bazape oya sunga nalanda vidéo moko nalanda kutu nazala tant tokenda pa pasteur de la foi na PC bambote belé tonton Omar aloba babandi kala na théâtre te donc bino boye na YouTube boye aleti po bo luka confiance moko po bandima bino batuna bango ta musu ya kalo ba yeba na ta musu en dehors à maboke bacha bango à l'écart c'est pas bien faut muto zala pe na ba conseiller bien. Ota ke no amona lobi likambubo en tout cas na lingi su liboso na ngate faut zala bongo po babanga parce que batu na yo nyoso bando kima yo tikala yo moko pe basi bakenda asa isute mutu nyo linga ba finga ye apo azonga isuna mutu aseke mutu ngo pe mutu ne so bien te po tozo banga ni to banga leti nini place to banda okende kingaka ni sesila na. En plus, vous avez un complexe qui est là, c'est tout le bon. Te kasi yego tam susu ba mema na pona bongo ozomona ebi kende eza boye na loba malamu ta mususu ba ochanga na liste po ezaka pe bongo te ezali foza mutu na ye po ba chao na liste so ozate bakati yo. Voilà, tout pour jouer émission moko de Amérique Kimbi, j'espère que j'aurai mis la biso partie en mopé oyo abaki plus ikambuya kai ya signature. Je sais pas, est-ce que vous avez des signature à propos de la vente au Yoka, tous à la Yoka, avec guerre et bandage plus sur un. Vous avez une signature, vous avez signé, vous avez signé, vous avez moi 100 euros. Vous avez Sabine, vous avez signé. Bon, le côté ma bête, on a la bande au signé. Pour biso to banda okende biso nyonso na bureau aux umbongo ko signé te ba pesi umbongo boké na bino. Mais leti oui, likambo ya ko signé wana. Biso to ke bureau, fin du mois c'est chaque fin du mois. OK, vous avez salaire na yo. OK, yo zimbongo esili o signé ezalaki na wote. Na wala balikambo ngai na mona. Mais sikoyo gelo kimbimbi azalaki de lundi à dimanche. Azalaka wana donc ayebi ebele parce que ngape ba film on peut musu nanda tourner te musu tantôt plutôt pour na ebe ko jouer te yango bande ko tsanga te ozomona na ko yeba te mais mutu vraiment za mieux placé penza yebi penza bakati c'est gelo kimbi parce que yazaki cameraman partout bande ko kende soki alobi bongo c'est que ça solo ko signer ya bandoki to ko signer ya ndenge nini to ko signer
contrat ya nini do je sais pas nga na ebité gelo ki mbimbi aza mieux placé pour na ko expliquer ngo très bien oh marabout avec aussi qui va problème est-ce que vous ne vous kinda ba toujours signer ba film non to signaté peut-être nga je ne vous condamner ka mo peut-être je reviens de je n'ai mais tout dans une bonne yo signer il y a pas signé bio mona ki wana ko mbongo yo donc na ebité so na ko loba nini yo ke tourner au sel musana yo ba pesi yo mbongo siko ko signer les tezani ko signer que OK ko signer contrat mo ba pesi mbongo wana ndezalakati OK tourner aux mbongo leke to tourner pe na yo ba film na yo so na silisi na été bo signaté to signaté donc na ebité signature wana omara boye ki peut-être azape mukolo azape mutu atanga tali ke non et puis contrat attendez ezalaka ba contrat nyonso tout olingo signer batangaka soko yebo tanga te maître avocat na sa nini azali akotanga soko atanga ba non moyen au signer ça te faut ba revoir ozo comprendre mais tant mutu atangi à moins que eza na ko signer ngo te peut-être ekoyelanga mabe peut-être oza pena donc ya wa boye ki na oui c'est katanga ki po muta ko fondé te donc muta ya na TV aya te Paul balikamo boye po asepelisa bato azo ya po expliquer que ngana ebinda ku bien tala boye defo na biso za ki boye ozo mon likambo ya signature nde bangisi bato c'est bien ya to tala na bilongi to mitema te mutu nyonso to ya na décision na théâtre binga il faut na leka bato faut na prouver bato okoza mayele mais baloba mutu atangi soki azangi bomoto bomoto ko sagesse intelligent oza pamba ki bomoto eza te okomi moto nyama okotanga no baklasse oloba français lokola mundele mais soki ki bomoto no penza eza te en tout cas eza pasi eza pasi penza parce que mutu atangi ayebake likambo so na sali esa bien te likambo so na sali esa la bien tant likambo basala kaka po guerre po biso ba esa biso penza ke non oyo ko yeya kaka oui oyo ko yeya ibutu ayebi po ibutu nda zate olo po batu pe bazawa na batikala na bayebi ibutu bazana ya Gabi ba déplacer bakendaki Mwanda na kontka ya nana ya tokende kaka bosi ko tosani bosoki mama tokende kaka ya po tosani biso nyo tosaka promotion mutu alingi bato bino siko bocha bakali poani je pense que notre mari likambo ya signature kimbi fois on a les expliquer biso ba détailler bien au soulever le roi tout à face les locaux atangaka oui c'est que Omar a que le mot ya mabe yango boko signer yango de créer les problèmes papa c'était Mira Omar na biso théâtre ya mabe théâtre za mabe kala koleke tant osa ba théâtre oyo to lié to meli na ki posa se soulager na kei to na ya na zongi to lié na les ketu soit to lié ensemble mais tout renoncer ngote mabe ezalaka nango to bande na biso ko swana ba nini réseaux sociaux pe ezalaka ti parce que ba chaîne na biso ya kisasa ezalaka mutu pa ko ke ne pas cracher leo pour to bande osala ngote to za na respect na bato ka lelo ka na YouTube au respect ki bo moto ya bato eza soute eza kitoko te fonde kuna ba vanda penza ba luka nzambe ya solo wapi na famille bota et puis je ni na salie comme te baluka penza nzambe nazoyebisa yo tozokende ba église est-ce que bino penza na soya na bino na normal bokenda penza église a solo dimanche ekoki penza okie penza olati elamba olataka elamba po batala yo olati elamba to batala suki na yo kabelo to batala ke no ngai nde na ye église eza kitoko te bandeko to bozo sambela nzambe ngai na banda okende église po nga penza naza la famille ya apôtre Joël Kamba Zali Patrick Mutombo koko na ngai mamumeta Marie-Louise Mosana nzambe munene to koli penza na famille to yebi nzambe balexi biso nzambe mamona ki na église obi te na oloba na sens que tango ngai nazokende église bamso pe bakenda nde bakende église aloyenge
te on a na conscience bazoteya ngai luka kimia place ovandaka luka kimia na ye na bite na bebisa na ndeko na nga moko na saki boye na luka kimia mais siko tango bino makambo ezomata oyo ekei zongi boye oyo ezongi boye conscience na bino ntango ozwaka pongi otikali yo moko elobela bino eloko te eza pasi oui leketu eza pasi makambo bino bomona ngo boye na kati ya baproblème oyo bato ebele bazwa bambasu bato ebele bazwa bampese nga moko na ota orate soki mbasu soki mpese oyebi te me ngai bokokoka ngai te mpo na famille na nga apôtre Joël Kamba azali mais oui après makambo ya fête ya major ba 2 jours 3 jours likolo na nga ezalaki moyen te ngambanda yaya nga na mbanda ngai nde naza boye balinga nga vrai balingi nga mpo mwasi lokola ngai mobali asangisi famille na ye aye kobala nalati mpe voile c'est pas donné à tout le monde c'est pas donné à tout le monde yo lata voile total yo te tolata voile ko lata voile tolata mso ka voile eza na tana ngo olata na ye kaka eza na tana ngo te eza na tana ngo te ezaka ngolu so epesameli gloire à Dieu gloire à Dieu yango nde esengo yango nde esengo to baoyo okota bakuti bamabulu banzengele banjo tanga barepertoire na nyonso bakuti mabulu ngo manzengele bayota barepertoire nyonso tu ya bata théâtre olinga ta mobali moko ya théâtre olingi 10 5 osangisi te nga na oloba mambo afiona te na opesa exemple nazoteya mutu nyonso nga na okoya ofula mutu te nga etika bango nyonso tu wana bayamisana nga bafula nga bafingaka ngai baloba oba koloba nga na aka bijou la reine naza tande naza na bima na libulo bankosi naza siko bien wakano nzambe leke touti musika biso touti na balemba wana topesa makambo normalement tout ce ça là il y a bijou ça bouger lemba wana lemba kutu te mokili na poto lemba parce que doit comprendre que base na soit quitter na lemba na ko kita a bouger siko ba théâtre bouger nous bouger yo zo finga bijou no bouger wapi moni kisika na bango kikala na nga oui ba compliqué makambo bango boninga basalelo ba forcer nga de na sala ngo kala ba comité biso toto okende ba ville wana ba ochelo paquet penza mutuka ngoyo ba bijou banana na tuti na makolo nga tema boulevard to kende to na mbongo to na mbongo to nga tema boulevard ndeni ba msu baza basaba kinduma na bambanda kakuna amoni kokita ye te na oloba te parce que omoni na vie nga na okoleka te ata ebaka ta salinga ma pesa ka exemple ebaka te parce que aza mokolo na nga malgré tosolaka akama na nga me aza yeya na nga il faut nazala na barespect belé jamais mokolo moko teleke ti so omoni nga na bungeli ebaka ta to ata kutu Gabriel oyo toswana te tobunda te mais yo mutu moko inconnu oye na affronter ka bato na théâtre affronter pe eloko te mpo ozaka oza ko rond point mais oui ye nda oyeba te botaka bandai kotanda bambetu kuna na bandal kuna na bandai komona bato baomona ti eza yango ndenge ya ekolo na ekolo bato mosusu babi basepesaka nzoto bazalaka bandumba te basepesaka nzoto bosiko toloba nini donc leke nga penza yo pa boya ni koza camarade no vie na supporter nga na koza camarade ya mosala on un ya bijou te ngai na la ki pouvait leke na bien na kombo nzambe ngai président na nga la dis esoba yebi nga tanto toza na nouvelle oyenge pas président Mangwao bato na nga ezalaka président la dis esobe na de Londres omona bebaka te bazali na bango bagabuye baza mo mpe boye bapaku nga avanda mpe esobe omona donc
ba réalité eza ebele na mokili mutu loka esobe Bijou la reine alongwe pa na ye yo manke te faut na raisonner que esobe wana Alexanga na TV apesanga pe mbongo na ye na lie pe na mela ozo comprendre mais mutu soko za reconnaissant ou reconnaissante te ezaka matro omoni koto miel ezobitika na kima koto eloko ezate na fiba po ondima ye pe ka te eloko ezoboma biso bata théâtre complexe eza makasi na sabo eponga pe balinganga na tuta tolo boye po ngaza mbanda te ngasko na nzela nganga na leka so epo te ye kutu niveau te opeze te leke est-ce que faut te beta masolo batongo lisolo nde ya apôtre Joël Kambanga nde na yo koloba nde na bato yo bozo taleke na kanda moko makasi tokuta ya apôtre Kamba tokuta na biso tokuta mais leke baesingo za songi nde mambo tulanga babita leke na alobaka aoloba pe lo moboye po lobaka ka songi na mbujimai bena dimbelenge bauta penza baluba mboka penza ya kasi na oloba yanga te yaya moi na vie baparcours na bino ya mabe toyebi mambo ebele est-ce que maxi andosa yango na ville nga tokende tokelia na biso na barestaurant kati wana tolia nayebi na nga te maxi akamaka na nga napesi mbote kamaka na nga te mes collègues na nga te nga azala ndumba te nga azala ndumba te nga azala ndumba te ngai penza nauta penza na ndaku na yo sa théâtre wanda ato na bandi théâtre na bana nga divin na omeme na mukongo dokasa ya bebe leke oseki makasi bendeni nga pika question mais Bijou soulever makasi te nga da ndumba te ndumba te siko bandumba wa kilelo ba mo sala wa ligne ba fia théâtre ba mo sala kinumba en ligne pardon mokili ya mabe na ville okutana nete na okutana ndeni est-ce que ville ka faut ça ville ça aleke pardon ça j'ai bien oseka nini non Shadrach yo no filmer biso toboye comme alobi o batongaki toloba bosembo toloba ville ndezo kindi ville nga na okende wana basombe nga ba RAV 4 na ngai nga voiture na ngai liboso ezaka Mercedes moko boye bima sika wana Kester apesi ba misene ba Mercedes oyo ba sera ngoti wana vient na Kester molimo ne pe mayaki mais pire vient na basombe na Mercedes ya sika la longo na Mercedes RAV 4 to Holanda ata nzelo mona maxi bondo ete na mona maxi te ba ville pe munene ya baki andaza na ville leke osekani pardon j'ai mis vidéo moko tozora la biso ndako abunga kaka kenda ko e destination ikoni oyo ya mibale ndenge moko likambo nyonso kaka koloba ndima kaka wi oyo ya misato mwa malamu atosaka igwe ngamba kotsa eloko moni Michaud na mama bango zo mane mwana liboso akimanda kwa ça une plaisir comme il y a so za mama na waza kitoko faut okumisa ye bao bazangi bamama leti babiso tozanga bamama biso akufa ntongo so omona bamama bato elobi na otana na takasa biye mama na kufa mais soki akanisi mama na ye apesaka bato mosusu bambongo babima na mama na bango na restaurant bakende kofete na bamama na bango parce que mama aza nyonso mpona motu soki akutani na mama
oyo azwi na mokili mama nazopesa ye valeur parce que mishunga nayebi ka na SB nayebi ye pa Sila Bisalo en tout cas wana nayebaka ye te oui wana mpenza nayeba nakomba nzambe nayebaka ye te na ye oyeba mishu papesi makambo ozomona donc faut akumisa mama na ye eza bongo nakobota bana nga 5 mwa liboso ta musu eza impoli musu kuluna mususu chel mususu moyibi mususu impoli penza parce que mambo bana musu basala ko sepela nango te donc ye penza ke no aocha mama kimia o bakangi kuluna kuna ke etala boye bakangi mwana te mais mwana okanga atika na ye ezaka yeyo mama pe aza pe na confiance à mwana faut adorer mama na ye ezala ngo mabete eza munoko na ye eza sentiment na ye pour siko où est le mal nga kamo abatu msusu balinga bapesa bango makambo mpo bazwa mais esimba te mutu avant kofinga mutu fota na avenir na ye vi na nga na omena ngo eza ndenge nini baleketi oyo bango oyo bana bandako na bango pose bana barelation na bango ya bien et puis bamour de la presse aza te aza na poto bato ebelebele fotala na avenir vi na nga eza ndenge nini to naoke kofinga bato Micho ya mwana soda aza pe na bandeko na soda so okende matanga ba misho mona bino ofinga ka bato bomona ka mutu boye me boyebi te eza kitoko te me misho na mwa muke bokoti na bagere wana pourquoi bolembi banjoko bokiti na se seke misho ya makambo po mutalobela mutu seke mwana ana za makambo ozomona donc mutasali délire na ye comment yo sa ofungele babenga on live dans Michou aza makambo et puis mwana ana te amaele modèle alela ki papa na ye asepel senga makasi sepel senga vraiment amo mkie nanu azui mobile ta bali eto fiancé te mwa moke mpenza batika kitoko nazalaki pardon batika ye aza mwa moke asala carrière na ye bien oui mais je n'en comprendre pourquoi il y a d'accord sa famille bote zolo batinda tourner pas si là il y a mari problème il va ligne belé problème il y a yo communauté problème pourquoi d'accord ça bazana au dimanche on a te pour qu'il y ait soit na kapena una biso kuna somo toyebi te bakati toyebi bakati te en tout cas toyebi bakati te po toza clair ya Jérémie ina bata Jérémie akoti ngaya Jérémie Ndebo ya tonton o balobi ya décor pe décor nana ni susu ya dacosta bon toyebi te bon nayebi te boloba te bon faut baloba te pe na batu nyonso faut mère na bango ayebisa bango nyonso soki lelo nga naza boye eza pona Omar po Omar na la interview na ye aloba babandi lelo te en dehors ya théâtre abimisa kuna polo moko boye soki ezaka ya inane ya chaîne quand même muta bongo bino boye na YouTube boye okota ba guerre oyo boye bi ata mutuna makolo te eza pasi leke bato bazosila mais d'accord c'est na banki le lobel na c'est trop puissant en tout cas aussi sango yo moko nebebe bon toza clair bato bazolanda biso balobi ya tonton o bafingi ye bake boye ezongi boye ndenge olobi ke ya dacosta azotourne kuna na pa mams na SB baoloba te po ami toyeba ndeni wana nde kimbimbi fayeba kimbimbi
Kimbimbi nde fayeba. Yebi kimbimbi fayeba parce que il y a cameraman. Il y a batama na sima caméra ndeti Jérémy aza na sima caméra. Kimbimbi panda ayebisanga pete mwana ngai. Nga Junior Nzambi mutela nga gelo kimbimbi. Na ba Willy Ngobo wana ba Merlin ni wana. Junior Nzambi mwana nga. Tango filmer tango ba oloba bongo fala ya oyebisanga te. Oyebisanga te. Nzambe azwa lokumu. Voilà, Michou, au moins les arbres, mais c'est kaka. Tout le monde dans souka ya Michou na Michou, mais Michou la reine au bang singo lobby penza. Leke. Yende penza zaki ngakutu banda changa te. Ye penza zaki chaque lundi ti dimanche. Lundi ti dimanche ayebi penza belé. Il wana faut tout na pa kimbimbi. Po kimbimbi penza zaki de lundi à dimanche, de lundi à dimanche. Na biso makambo eza. Makambo eza. Makambo eza leke. Bino momo mona makambo batonga ki basaya ki. Est-ce que ko salama? C'est ça. Ozomona. Tova na banani. Tokolia na banani. Donc mutu na mutu mi batela. Nga mi banga nga moko. So na comme na niveau na mi banga nga moko na ebité. Donc faut mi banga so moins déjà que no bosala discussion na mutu boye et kenda ki bezonga ki boye bendana. Mutaleki na TV po finga ya salir yo bendana. Parce que quand mutakufa na sentiment, ndenge puku akufaka likola biloko kozongela. Donc eza passe. Nzambe ka dédicace na baso ba oyo bokaka bo. Vraiment nazo pesa merci na Nana Takaza la patrona. Et c'est Pelissa. Nana Takaza a fait promotion na le 30 juin à Indépendant. Donc, boso baba lopangu na Mikau na Sele na Mbujima ezali na Mwande ezali na Kabinda na Matadi benga kaka na numéro oyo soit bengi ngai okozwa lopangu na okomba mama lopangu koma papa lopangu yaya lopangu na moins cher. Nana Takaza azozongisa pe production ndenga bandaka masolo ngo kala azozongisa ngo o le que tu as bien à la lumière. Merci vraiment na ba conseil pour appeler ça penza conseil. Merci la patronne na ba conseil opé sa ngai tozo banda penza ba film tozo banda pe ba gag et aux amalamu le 19 juillet eza 19 ans il y a groupe nanga le temps de la grâce 29 ans de carrière nanga na osenga ka batu ba soutenir nga maman nana déjà tchaki moi loboko habité nga na linga ko promouvoir artiste po bino nyonso tout boza batu nanga merci déjà na yo nazo la président Didier Nzao $, président Didier Nzao $, ya Théo Zambota mutalia ka dollar elala te nazo la nga na amde ko na bino petite terme na bino ya moi si pasteur Kiziami na Oscar, Jean Oscar, en tout cas, nous avons vraiment besoin de soutien na bino, Yannick Kini à Rombox. Yannick Kini à Rombox. Tu as batangana, la bimsata moi kaye, pour ça rata moi bien. Na pesi maman ni motema ya boss de Gaulle, Bambo Tebele, félicitations le 27, tozo baliste, tozo bal ba yoko bala leki na ngai, en tout cas toyo kate wana chez maestro wana ko lia na komela. Fifi Madimba, merci na yo na ba conseil pe isusu abakuka sur Adidi, mère Adidi Saku abakuka solo Fallon Mundele la maman de vainqueur babi ya lobi na to atai moko kalate la rano OCP la président Didier Nzao ya Théo Zambota Yannick Kinia donc na pesi Charlie Mboyo Bambo Tebele honorable Jared Panzu na pesi o Bambo Tebele na pesi BBC azana maison na ye ya kitoko so lingola taroba kitoko keka na Kimbondo wana donc au moins na penza boutique boutique ya bien kuna l'Éternel au moins nango bien pa bibiche Kanza donc na Kimbondo wana eza musika te na pesi Divan Kilmal Bambo Tebele moi nanga moto na Nzambe donc kasa Kilmal so lingo tongelamba penza ya kitoko oye penza pa Dorcas Hakim couture aux vraiment décidé président Kauma na pesi mbote japonais bana nanga nyonso à l'étang de la grâce na bano nyonso bolongwa na bino en tout cas jour on a besoin to marcher na bino elongo to za na gare centrale to ko chiter na
Sipeyo Plaza pa boss fidèle wana na Kimbondo wana ex-Seben wana euzala malamu le 19 juillet ezala samedi bino nyonso osomba ba polo ezala $10. Ezala ko pouvoir artiste ba mama ya karaoke nyonso na libino. Merci maman Bijou la reine. La bengi bandeko nyonso ya ANTPC, président JP Massamba, ba association nyonso, bandeko nanga nyonso en tout cas bo soutenir vraiment ndeko na bino Bijou la reine mingi na lingi bino makasi. Merci et merci aussi que à toi Jérémy Ndembo derrière la caméra. Je vois aussi l'assistant de Shadrack Mokoli. C'est ça? Shadrack Colonie. Shadrack et Colonie, je te salue. Vous continuez à s'abonner à Congo Liziba TV. Tout le monde bisous. Bye bye. Congo Liziba TV, Congo Liziba TV, pour plus d'actualité. Congo Liziba TV, Congo Liziba TV, pour plus d'actualité.